Au moins lelo Fabricas Kenda. Nani héritier Kenda. Fer Kenda. Jour où on sala featuring na fer. Donc producteur wana soit za ina maison misata comme na 250. Ndenge héritier za na kata la team. Donc sala mini na sala nzemu na kata la team. Asali featuring na wera. Producteur ana bongi lisusu. Vous comprenez? Jour où on kende ko yemba na Fabricas na album na ye. Fabricas makambo mati lisusu. Je vois pas ko yemba na Robino Mundibu. Hey. Soki Robino Mundibu to kotindele ba danser. Donc soki ndeti Robino Mundibu alingi batina to kotindele ba acrobat. Na vita ngo ba ça implique déjà yango zo la force na yo. Ko ba ça implique makambo le mso zaiki na ngote. Oh déjà oza conscient oza à l'aise ya koloba ke faire go la baxi implique la musique à Congo. Ko to ko bisa hérité ke faire ale ki yo no yemba on ndimo. Ndimo te so ebisi faire hérité le ko no yemba ndimo. To so ebisi Fabricas hérité le ko no yemba ndimo. Bango baza pour ce pouvoir donc wenga soko nyati podium romo na mutu nyonso azaka normal de wera de danger donc à part wera yo l'équipe batuna oh pas bige ngani azaba na l'équipe bango tunde bazabo bango batambola ka bongo donc wera ko fandisa bango afandisi bango bafandi ba solo ba betani maboko betabo apesa na mokongo sia ndeni nga be mission les problèmes toza nango biso ka rande to mona ka makambo au sala danger be batu misu ba boy mais biso so mutu asala logo eza bien donc di marape to pesa chance pour la vie il faut que fungola ka mutema po ya pas fungola mutema donc wera pena za bongo ako ba no copier na pe makambo faire au sala na genre émission wera pas ça l'émission mongo donc avant ko tala ngo faut futa mbongo wera ko copier na ngaya problème wera za nini mutu ko sala suma makambo wana ti wera tikala ndi ase félicitations te maintenant pena sala ngotin yoka wera tikala se félicitations a mélomane na ye abeta musique mokile se fait asa pe mission non ndenge faire ça là qui à part bana wera bana ni ba sa suma kama po wera nem ta na bana majorité za bana wera donc so ba yoka na teza course au pouvoir mutu no salinga za la yi bana wengende bata bon ba course au pouvoir faire répéter ça fana kana bika l'équipe batutu Fabricas na fana kana bika na l'équipe batutu ba course au pouvoir ce ko bana ni no ko ba ba za la bongo te oh wengende za bongo oh est-ce que ma course pouvoir ne bazawa na o faire na posa basa kopa mbongo wale ko mpena business o ezangaka ba mission congolais balingaka business te balingaka nde mutu ayo beti na ndenge na ye bakomi ba po basangana bakotala ba mission congolais balingaka ngote Adrisha comment ba featuring a makaso etikala na mokili ya wera kana bana ye na ebisawa ba featuring o etikala ya minene ko bouger mokili de ba ke mutu ozana feri mingi azalo kwa ennemi ya Wario. Muto pas na Wario mingi azape ennemi ya Golwa. Wera ko beta so arena na minito. Na yebi sabino ezana musicien o moko bazela ti lelo. Po azana ba fan o baza fidèle ti lelo. Ata zolia a monsieur Lolemo le boso ba wera. Ata zo sumba. So passe le gars wera. Jour à retirer libaya na kati ya poto wana bare na wana wera penana bazo préparer pe date na mikili wana on a ebisi bino jour wera ko beta na basalo lem so tomona ka grave ke o vidéo vitesse o moro teza prise mabetika ba tune Paul et ça la ba problème ebele so wera son moro tango akobeta fali moro ta wera akobeta ferre moro ta wera akobeta héritier akobeta Fabricas akobeta nani moro ese biso to asuna makambo akobeta biso ke to kobeta kingandi to kobeta beta na ba mikolo nyonso de ebele bon to kobeta su bana au moins teke to za ba to na marché mo boulot eza te album eza te na raison de vérité on est baloté na zo bossa na ke jour ayaka ya liboso ba yambaka ya zika kala mikata moto pona nini nzalele kaka ba pese mikate mutamela mokata mobimba ozo comprendre ba bossa na tuwa ebo ya king wera force ba balinga opo na voix ko ya le roi marteau mais au senti que nanu oyemi na disque te concert ka ko tali mo eloko boyema kana faire wera tinda opoto lelo ya na bango faire rigola to mona zo pesa fierté azobeta basala minene ba concert zo simba lelo to ita zo zonga su Luanda abeta na bayi ya côté wana nanu congolais mo abeta te mais bandimanga ne elongi oyo wa ba mise msunde ba ya mais na ba bilongi na bango ba mise msunde ba yela so ba yo tala yo papa la nomba moko akotindo congé moi peno ko baby
donc moi ben mutao la selon le raso yiba nini buka lupangu on est dans wata bena mutena bilongo oyo ka luka ka maboza la ba petit na bobu na ko sa. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Navino au Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie TV. David Ewembe, Masola Balabala, toujours. Tout d'abord, on a Adrich les sénateurs. Il y a Ranson. Adrich les sénateurs, Boitard. Boitard David Ewembe. Il y a un masque, il y a un soda. Lélo, Olongwe soda? Non, on a un commando breveté, mais oui, bika. Bah, tu me sais pas comprendre un système à masque. Donc, masque, il y a un commando breveté. Bah, commando breveté, il y a Amérique, États-Unis, bah, ça va se bitumba bala tarabongo. Bah, te belé, bah, comment commenter, je me suis dit, là, au bon belongi poani, na bouli kende tima kamnazolo, banazo banga. Ah, au santé qu'on gagne, bah, le vino bombage, le vino bombage, banga là yo. Nazo banga, donc, ils ont n'engé à commando breveté balata. On a l'ingé Nicolas, on a sana David Nazala rabongo, mais le quoi, bah, tu belé, bah, quand tu dis, on a bombage l'oni. Il y a un écart qui est normal. Ah, au banga non t'es? Ah, non, au banga non. Ah, tu as bonne santé? Ouais, santé qui toko vraiment. Santé qui toko. Boni va s'en avoir en son. Le roi de la forêt Pépélé donc Mbok eza déjà qu'on ingana mama foot telemi bato pour bientôt déjà tous lancer tous ces pays ici ba donc makambo tout esili na biso zaka ke batandeli bato basani na mesa bato zozela kaka ba isa mutu na mutu kino pona biloko yo kolia. De soko pona ba cri ya Jamaïque ka yo soko pona ba cri ya lobeso ya nani na ba. Adesha sénateur ozaka sir penza que album Awera Zone et Obeta. Bon, ton album n'est bêta. Moro te venait ebimi. Na lobi biso ton album c'est rata Obeta. Hein? Oh. Bon, quand tu vas problème les obi mais ça pour na Morote. Bah tu comprends te il y a Morote. Tu la rata obengo qui bui sans pipa D. Donc deuxième qui bui sans pipa. Parce que yango wana Morote. Bon, comprendre quand on piso mu kiet, on me sera moi na ya Morote. Donc moi non Morote abota ça na libuma Morote. Tout ce pays ici bas. Dans ça nous déjà image ndenge ye moko tata na maman ne ba koyela. To tata ye moko mama ye moko Morote. Soit tini mwana na ye. Et puis moi nga tindi ya liboso ta tindi ya suka. Tout ce pays ici, babo tant le deuxième baroya, le 13e, le 7e. Donc Morote a joué déjà dans tout le monde. Donc il y a tout se préparer. Donc au bout qu'il a besoin de tout bon côté, Morote a pris ma bêtise à votre épaule et ça là va problème bien. So ouais son Morote a Robeta Fali, Morote a Robeta Ferré, Morote a Robeta Héritier, a Robeta Fabrika, a Robeta nani Morote. C'est biso to asuna makamba Robeta là que to Robeta Kingandi, to Robeta Beta na ba mikolo nyonso de ebele. Bon to Robeta sou bana au moins te que to za ba to na marché mon boulot ça. Te. Album ça. Te. Te na raison de vérité. Na ba na au moins so ba tu bazana bango. Au moins tu to pas na kati. To pas na kati ya classe biso nyonso to fandi bo to bika ah lele examen boko yeba bo na bo. Au moins pe le chèque azo chama kele lelo. On m'appelle le 10e azo kanga vraiment bazela lelo. Mais au moins le premier ka kemia. La fin de l'autre là le 7e de bazolo ba le 6e. Déjà zo zela ka papier. Le temps ka simba bik. Tia. Parce que oui ba le chèque na ba premier ba na retourner ndenge ni. Oyo ka ndenge ni. Au moins l'examen ndenge ni ndeti c'est bon hein. Mais les premières fois na ka tina so ba zela ka résultat. Donc ce sont les premiers donc lingana na biso te to lo bato sala beauté. Oh toi bike azana eloko na marché et zotambola toujours bien mais Moro tenait le problème dans ko zala bato ba ko tiango misu trop et comme difficile na album monsieur na marché. Ah donc yango moni Moro te d'abord. Moro soke bimi. Jour ko bima. Album ko tana na nzela. Il faut déjà banda ko biluka nzela ko kene ko Moro te et alokola na ko benga na mbeto donc benga mbeto banzube. Wana poni moko ko lala ti. Au Tchebo et Tchubio, donc voilà la place on l'a là. Adesha les sénateurs, Namasola Balabala. Merci beaucoup à toi, l'impresario Logikai. Il y a un mot de passe. Il y a les étoiles. Les DJ Champagne. Donc les étoiles, la DJ Champagne de Bazarabongo. Mot de passe na bango. Logikai. Logikai, Kota Masola Balabala. L'impresario. Kota Pena Masola Balabala. Et Kosa la bien. DJ Champagne. Hein? Zalara bongisa mamakamu pona Masola Balabala. Et Kosa la penda ba bien. Mongali Masamba. Elombe. Boss Mongali Masamba Elombe. Donc, Bozaza na Masola Balabala. Et Kosa la bien. Adesha les sénateurs. Tofandi Boye. Sortie médiatique qui a fait Regola.
Donc déjà obligé de le belango. Au moins on nini. C'est pour la première fois ndenge batabalabala bazoloba. C'est pour la première fois émission. Botalango avant kotala yango il faut au foot mbongo. Moto sali yango fait rigola. Papa RP. Au moni ba initiative wana ndenge ni. Bon, eza au moni ba biloko to solingaka et multiplier dans le monde de la musique. Et ça va biloko wana. Vous comprenez? Parce qu'il y a des missions. Oui, mais na vie tango ba ça implique déjà. Yango zo la force na yo. Ko ba ça implique na makambo le mso zaiki na ngote. Oh, déjà oza conscient, oza à l'aise ya koloba ke faire rigolo la baxi implique la musique à Congo nga ba émission. Les problèmes toza nango biso ka rende to mona ka makambo zo sala danger ba timisu ba boy. Mais biso so mto sala logo eza bien. Donc il m'a rappelé to pesa chance. Pour la vie, il faut que fungola ka mutema po ya pas fungola mutema. Faut qu'on dimara bato ko ya pe ba ndimara yango. Tout ce que doit sala logo bien. Pourquoi pas te rebeta maboko? Les côtés faire rigolo. Mais oui, c'est notre frère. Et tant qu'on va faire. Comment on va ngamo kuna na sala na faire ba na sala na faire ba nini ba les arasoki za ki azana concert to azana boy. Nga sala promotion na musique ata na Luanda. Bonga na koloba na ko boya kotanga ndeti kombo ya faire. C'est que na komi ndokiti bato nde balingaka bakomisa biso na faire ondie bato moko boye toyinana mais faire aza donc tokoloba ndenge nini so tolobi balisu oyo efungwamaka liboso na kombo ya wenye muzika maison mère c'est bafere gola donc sikoyo mokili lokola lelo ekomaka ke no mutu mosusu te yo so oza bien na bato wana osala bien te ofotakaka no faire gola aza mwana ya maison mère donc nde toza wana soki likambo ya faire oyo eza bien il faut nano bafélicitation bravo pour azotombola kaka kombo ya wenge donc biso likambo oyo portaka implice na kombo ya wenge tobetaka kaka maboko tobi félicitation bakisaki ende lisu liboso c'est normal donc wera pena aza bongo akoba no copier na pe makambo faire osala na genre émission wera pas ça l'émission mongo donc avant kotala ngo faut futa mbongo wera ko copier na ngaya problème wera za nini muta kosala suma makambo wana ti wera tikala nde ase félicitation te maintenant pena sala ngotin yoka oui, atikala sepesa so amelomani na ye abeta musique mokile sepela. Ah ça peut mission. Non. Ndenge faire ça là qui. Eloko ezoboma eza nini lelo. Ba makambo ngo mona ke muta sala eloko bien, so lelo muta sala komi ka copie. Ngo mona ndeti biso tellement to sala déjà mingi na vie. To koma kolinga bana nde basala nde faire ça li to se beso to moni fabriquer ça sala. Fali pas sala ngo. Depuis ka sala ngo. Bon. To ko ba fali sala ngo boso sala ngo déjà to yebi pété. Et non, ça ce qui peut être ça, ça peut être normal. Donc, biso, tu as reçu une attente que tout. Héritier par au salango. Héritier par au salango. Héritier charismatique. On fait à sali. On va ça dans tes poignées. Ah, ça dans tes poignées. C'est ça normal. Donc, faire ça, il bien. Ah, sali. Oh, on a le bien moutaro, ça implique ma cambo, biso, tu as la musique. Félicitations, papa. Félicitations. Ouais. Na écart à 2 heures du temps, faire rigoler à côté ici 200 000 €. C'est normal. Au moins, tu as ça, bien payé sous le palais, à une mission à poto, à avancer sur le makamoussou. C'est normal, c'est bien. Vous êtes d'accord, non? Oui. Je suis vraiment d'accord, non? Adi chez les sénateurs, sortie médiatique, il y a fait rigoler. Batuniye pour na ndengenini abengisaki raté na Adidas Arena. Mais autant de réponses à faire au monde comme si fait un projet mêlé pour nous en son. Vous êtes d'accord non? Tout vous savez na makamou faire à lobby. Azamwana. Ce qui est mort beska téléméli au jour et aux alake, ba ko collaborer na père na ye jour et aux alake, a ko préférer père na ye a na palin à l'accepter bano ya botina bakoko et aux alaka kitoko. Donc biso to bara le roi de la forêt azarama bena mona morote do soko bengi ya koyamba so yebise ke nazana posa ba kosala oyo lingi do jour faire akokoma après ya kobenga wera ya kosala likamna wera eza normal fi wera ko faire na wera na ba benga na te ba ko sabi so na TV o asali vidéo bo soutenir faire o asali vidéo a soutenir wera mais ba mi ba na ba benga na te na ba sola te ah wenge Carlos Caballo est-ce ce qui fait bengi wera fa na TV ba ke faire benga te na ba kutana te souvent selon yo depuis ba banda ba rando na ba te wa banda ba tababa ba yebi na ba ngo ba kutana te mais so ba solola ngala to yebite te adusha oh est-ce que ba série mo bo guerre wenge zalaka makasi na BCBG mais comment na tamoro bo président na papa chéri bazonga na da ko solola
nabi guerre à BCBG maison mère izaka ya danger ya mabe kabola ba mabala mo sinon bal baboyani o mo pe bande ko bande ko babundi et comme on attend déjà papa chéri na we reside ba bongisaka ba solola na ba kuta na kuzu mais biso to yebaka te tozalaka na ba guerre wana tozobundaka pe kaka tozofinganaka tozosalaka boye tant que tu comprendre ngo après nde bato balembaki na bango eza pe boye eza te que lelo sene tsemso faire babengana na we rafere fa le kana te ba ngana ve na to bengana to we rale gate ngana li fanto to bengana jamais ezaka makambo ke non ya cuisine secret et banika bango mibale po we rafere ko fa na ba esa ke faire benginga yo za moto ya maison mais nde tunda totalaka bango po bato balobaka loba na bonga ngo ke faire na we ba yo kana na bango te balingana na bango te est-ce que tout le bas depuis wera depuis faire abima prison ici ba bengana na wera David na ebite so talaki vidéo ya suka au près à salaki pour na ko soutenir Adidas Arena olanda maloba le roi de la forêt le ba bien aba na nini tanga bike finalement menene zali bo soutenir bana to wenge papa suka bigola na olandela biso to yeba makambo eleka kunati lelo le msu esengaki etikala boye po epesaka mpe kaka makambo kote ya lifanto mais le msu kote moko boye mpe omoi mpe bakendaka mpe na kuzu bakutani biso toyebi te donc pour le roi de la forêt alinga azala invité ti anga aza invité ya Adidas Arena sikotango babengaka panani babengaka pa kakol to panani siko oyeba ndenge nini bafo tozalaka na makambo boye totikalaka kidiba te kidiba eleka bato ti donc le msusu omona bato omonaka kake non makambo eza nango te kimi ezalaka nango deja le msu ezaka stratégie mpe esengaka ekendeka bongo un jour bato comprendre que faire azaka lifanto awera projet munene faire gola lobi azana projet ya munene pona ye na vie na ye omoni onere ni ouais eza kitoko omoni le roi de la forêt wera boya te aboya kwani wera ko boya pona nini pour faire na posa basa kopa mbongo wale ko na business o ezangaka ba misien congolais balingaka business te balingaka nde mutu ayo beti na ndenge na ye bakomi bapo basangana bakotala ba misien congolais balingaka ngo te Adrisha omoni ba featuring ya makasi etikala na mokili ya wera kana bana ye na yebisawa ba featuring o etikala lelo ko bouger mokili omoni ndenge lelo Fabrikas akenda nani héritier akenda Fer akenda jour wera osala featuring na Fer donc producteur wana soit azali na maison misato comme na 250 ndenge héritier azaka na kati ya la team ndio osala nini na osala nzemu na kati ya la team asali featuring na wera producteur ana bongi lisusu ozo comprendre jour wera okende koyemba na Fabrikas na libom na ye Fabrikas makambo emati lisusu jour wera pa koyemba na Robino Mundibu te soki Robino Mundibu tokotindele ba danser donc soki ndeti Robino Mundibu alingi batina tokotindele ba kobati wera pa kosa na cappuccino nani wera so na banda koyemba na maison mais banda longo yoka yemba susu ya yemba te bazo bato ba yembaka cappuccino le buga ba yembaka tena liste bana wera son azana bato ebele wa kosana bango ba featuring mais yo tangi ka misatu wera kosala pe featuring na lo beso nani wera featuring na lo beso yelo ba tindele roi sabo basala featuring wera osala featuring akiyemba na ya ndeko yemba ko wera ke yemba wera za tala ko kwa ke ngona kwa ngane pesa mutu na multitâche na wera sona ko osala pe featuring na ibolotin wona na ebo ekole kana ngona na ebo ekole ka malgré tout soit melima sangalango abosana makambo zolo ouais ibolotin sala nga pasi OK yebu ne kwa lukaka azong sa contact na vie na yeba luka makambo ko ngongo na ye wana isengaka fo yemba na wera ngongo na ye wana donc akosala pe disque bayembaka des chansons na wera mais soka meli bamayoka na yebisa yo oyokele mawa aloba makambo azoyeba te nini na oloba wana balote nazokosanaka jour ayaka ya liboso bayambaka ya zikaka na mikata moto mpona nini nzala elekaka na bapesi mikate moto amela mokata mobimba ozokomprendre babosana tu wana ebo oya kini wera oforce bato balinga o mpona voi po oyaka elongo lokwa marteau mais osanti ke nanu oyembi na diske te concert kaka osali mwa eloko boyembaka na fere wera tinda o poto
na seconde omela miliki ebele ya kilo pukukuku ebolo timo mabundi ebimi ozongaki ni boye papa toomona bato bazobenga wana azalaka seri ngo bonakendaka passage mo esalamaka ya bajujokani esalamaka na banga moyo nero mbungu nero mbungu azalaki na biso abengisaka nga abengaka mpe boalo te mbala moko otanga ye bato bakomi kobenga bengi na makambo bato bakomi kobenga bengi na makambo mais oyo ayebanaka te po ebola ta azalaki moto azotambola na gitare akendaka koyembela bato ayembi bopesi ye mbongo ayembi bopesi ye mbongo mais tala motema malamu owera zwa eboalo te moko na mapata boke mikili c'est bon bandi omeiso bapotopoto quaker yo kondimaka mondele azwa eboalo te kangai na 15 heures etaka pongi moto alalaka bien so moto ayokoba mawa bongo mais lelo okoma pene na nini oloba peneke na wera alakisanga danse ondenge yebi kobina nga pa wera nayekolaka nde kobina koyemba nazalaka de adanse nga moko danger bapesa kutu nzembo na libome esala nango succès soki ozalaka danger ndenge po soki ntango ozali so ozali danger ntango bafere balongwaka bayaki yo moto ozwa relève wana po wana hérité ozwaka relève mais oui baloto azwaka relève wana te ozwango ndenge kote wata aza ya ozwa relève ntango bafere bakei jile eta kei Bill Clinton akende katondo luka moto akozwa pena relève ke voi na ye ebungisi pena voi afere ke bato bameki kobosana fere mwa moke ezalaka ebola te faka asala ngo po ani ayaka te batikele babiloko nyonso bavokale batikela ye esimba te moto avoka biloko wana po esimba etikala penake bato bazwi pena babosani mpe fere te héritier azali siko bino lelo oyo nyonso basala bino ekomaka so oke ofandi malili eleki bakubulu bawiski mpona po toloko bakaba mingi wiski so apesi yo wiski mpona malili yo melongo na ndenge nzala ale obandi koloba babilobela bazalaka mpe reconnaissant na vie eza bien bazalaka même moral te nani ebalo te na Wolverhampton bowera camarade ne bowera camarade yomona teke dernièrement bayaka rêve héritier kuta leki na succès bayebango nyonso balati uniforme bowera camarade na wenga balata ne balati moi te balata uniforme oyo bamise balati nayebi ke toye na ndako oyo tobokwama ndako oyo epesa biso makambo balataka uniforme ajani kuta yaka na elamba mosusu héritier misa $100 na butona eboka ezweli elamba batinda bato babima libanda na bazwi teni nde bango balataka couleur oyo bayokanaki bayeli mpe ajani alati kwera misa na bango te lelo nga nde ekoma moi bato ebele balobaka na fungola monoko libanda azoloba ke wana soki na wera tikala kozwa ata odasa koloba te so wera oloba bango tunie omwa mpe surprise office atelema atikali mpe koloba te mais lelo akomi mpe koloba donc eza nango kaka mokili eza bongo po bato mosusu so afandi mpena po asambelaka elongi ondenge na ye nango na maison mare so naye kotala la biso camarade na nga na ndako oyo camarade bakangi ndako mama ndesi na oyiba tv me bandimanga na elongi oyo oya bamise mosu nde baya maison na bamilongi na bango bamise mosu nde bayela so baya otala yo papa na bino mbaa moko akotinda okonge amoi pena kobebi donc mabe moto aolakisa elongo loko azoyiba nini buka lupangu onde no bata pena motali na bilongi oyeka lokaka maka bozalaka mpesi nanga bobunga kosani maloba fe regola alobi wenge bazalaka bomoko wenge bayokanaka mais si kotala wenge tozomona ke we bayokanaka mpenza te bana oyo bawuti pa ya Wolverhampton oyo na oyo bayokanaka te oyo na oyo batanganaka bakombo te omoni yango ndenge nini toweka ndenge alingaka ndenge bongo bana na ye bazalaka bango na bango na barankini à part bana wera bana ni basasi makama po wera nde mutaza na bana majorité eza bana wera donc so bayokana te eza course au pouvoir mutu nyonso alingi azala ye bana wenge nde baza bongo course au pouvoir ayebika leki batutu fe répéte afandaka nayebika leki batutu fabricas na afandaka ayebika na leki batutu baba course au pouvoir siko bana nini okoloba oyo bango bazalaka bongo te wenge nde ezalaka bongo ezalaka macourse pouvoir nde baza wana oyebike nga na leki ye so oyebisi yoka soko oyebisa héritier ke ofere leki yo na oyemba ondimo ondimo te so oyebisi fere héritier leko na oyemba ondimo to so oyebisi fabricas héritier leko na oyemba ondimo bango baza course pouvoir donc na wenge soko oniati podium okomona motu nyonso azaka normal de wera nde danger donc à part wera yo leki bato na oyo pa yebike ngani nazaba na leki bango tu nde baza boye bango batambolaka bongo donc wera kofandisa bango bafandisi bango bafandi basololi babetani maboko betaba bapesa na mokongo siya na ndeni esprit wenge bango baza bongo namata bako wera kipaka te talaka bana bazoboma na boye
ata bengi banga fanti bango course au pouvoir donc mutu pena na posa nga fana poto la oyo mikolo azama ka munga fana koma liboso na ye bon ba ça bongo to ko chanza ngote ouais to tambola bien bazo défendre combo lelo ya na bango fait rigola to mona zo pesa fierté azobeta basala minene ba concert zo simba lelo to ki azozonga su Luanda abeta na bayi ya côté wana na congolais mo abeta te c'est ça fierté na biso to beta na Suisse est-ce beta na 6 heures na Switzerland kuna na comment mboka ngo to ninga kena Genève Suisse na mboka beta na salle wana congolais mo na abeta te ba bien compliqué ba mise belé ozo comprendre eza fierté bientôt tozo mona héritage zo que nous défendre salle mo bo to mona ki wana eza fierté ya wenye fabrication que nous beta casino de Paris eza fierté do to ko lo baka te to bon so ba fierté wana c'est bon biso to ko lo baka loko mo bo na wenye bato bakane basilikela bato pa mpamba même si on est dans le balangue loko eza nango normal na wenge bato basilikela bato pa mpamba bakangela bato kana pa mpamba comme so pe ndemi mais là msuna lo baka loko mo bien faire à salaki et c'est pas ici bato mususu te là msuna lo baka loko moko boya bien hérité à salaki et c'est pas ici bato mususu te donc faut on dimaka ka bango nyonso mbala moko ko so mo pena ka ah makambo yo affaire à salaki danger mikolo pena mta ota pena bana ba oya o ka na message na WhatsApp yo kutu ndeza na yuma bolole ko ya ka kutu pa na nga lisusu ba tindelo ba message yango poto za la bien na bango tu to ba faire au samsama la mo rita au samsama la mo fabrication au samsama la mo depuis ko samsama la mo to mona ki pe concert depuis ko te ko beta na village Chetemba wa wa madaki na fabrication wa donc moni asma ki pazaki wala asma ki ala ye kutu nzulukable faza la wana asma ka zalaki wana ba igo sente bazalaki na ete soki ya mazalaki ya na mona ki go sente na ete soki kakola kendaki donc bakendaki wana donc c'est normal bagolwa donc eza nini bagolwa bamonaki JDT auti kosala bazali na projet ya dynastie ayembaki nzembu mekomaki na ta moko boye efalaki basala neti clip na fe rigola mekomaki ndeti tanto plutôt kenda eso bien te mbala moko bamona album ezobima dynastie bamoni mbala moko JDT bazalaki na restaurant na fali ikopa epesaki déjà ki bien te bamoni c'est que moto atrahir biso ndenge nini na ye na diske na biso kutu makambo esili te fe basala clip ekomaki akomi koboya mais suka lango eleki pas même un mois tomoni na fali kotala sikoyo Gaulois na Wario bazomia na rivalité moko boye ya mabe toyebaka moto oza na feri mingi aza lokwa ennemi ya Wario moto mpe aza na Wario mingi aza mpe ennemi ya Gaulois biso nde toza nokokota na yo bato babini na bango barumba na bango banini po biso tona barumba oyo etiaka clé donc so nde tobeti neti alima imona osanti bato bakotelema ebele par rapport babeti di rumba na yo so totie telefone bato bakotelema ebele koleka bato babini rumba so totie babla nini mpe mbado mawa tro kuna kutu tokende te mais biso nde so toye ere oyo ezalaka no bato bakomi konimba kolala ntango esenga bato mpo balamuka ezala na boîte ezala na bar ezala na feti il faut bobeta wera bokobeta ba sous-sol bokobeta ba kibwisa mpipa bokobeta ba solola bien bokobeta ba formidable bokobeta ba tout ce nini oyo nini sebe nango na lingaka mingi oyo bima ebiso na nini na confinement awa kebe côté cher déjà obosala ozobosana ba album formidable 7 jours de la semaine de ba sebe nana mokili mais 7 jours de la semaine beta tem beta makasi diemba papa yo mama kamne tozo bate diemba to goti lika diemba to go mata na diemba sama tadi bokosa na facile bokosa na makasi pardon alise sénateur to chité na biso penda to sisi na biso ouais okoloba nini na batu nyonso oyo opesi pe programme de album ngo imamuko nini bon album peut-être tozo bimisa na opesa tout ce pays ici ba pour album na biso déjà bientôt déjà orchestre zo matamikili orchestre mo mbapena fo kende poto pona makambo ya finissage ya Morote après là nde siko orchestre mo mbeko zonga na album na biso Morote mais na minute oyo tozo bimisa nde tous ces pays ici ba oyo ezobinisa mokili dando na la kaka ezo ya na rumba moko donc na ebisio oyebike Morote na mabota bien apena libuma ba robota bana moko impossible donc bala tu ya wenga musika maison mère donc des cabines okuneni donc tozongi ici ba réunion na ndenge ya Luanda donc tozo salaka chaque dimanche et non chaque dimanche tozo salaka début ya mois na fin du mois donc
ba réunion zongi pas Fatou Bois Vida tozo la biso tout wana na ba staff tout ba Milor Bileko ba Yannick Fender ba président Obama Fatou Bois Vida Obama Abdul Obama donc bango tout wana Fatou Bois Vida donc orchestre donc biso nyonso penande tozala kawana tozala kana réunion wana donc chaque dimanche pour nous préparer quelques événements na biso tout se fait ici bah donc David faut battre la partir pour qu'il ne partout battre que chaque dimanche nous écoutons na kawana chez Fatou Bois Vida na Kimbangu donc tout au comme na Kimbangu à tout cas chez Fatou Bois Vida tozala kawana pour na réunion pour na Koyamba, tout se fait ici, bandenge zoya déjà. Donc, pour nous reçu ça, na moni bongo, les mystérieux, Steph Kulumbimbi, Nzamba Visa. Steph Kulumbimbi. Babi fille moro boy bisi sénateur, une ande ko banga la longo lizemi. Na kanise ma visa na ngeke Nzamba ko silika. Na longo lizemi visa bi matin mais dans 3 jours Steph Kulumbimbi ba pesa nga visa nga bien musala nika yango wana. Donc batu bayi bazo mesana na makasi donc viser l'équipe totambola na ba biro mo kotambola na kasha visa na poche to ndenge ni Steph Kulumbimbi bambote na place ozali David Ewembe azotungusanga olobaki okokotela yo okotala ye Steph Kulumbimbi akanto nenga na okanga makambo yebisa ye otindeleke message ke yebisa David Ewembe yakoya Steph Kulumbimbi David Ewembe yeyo kipe masolo na ye pratika ngata na zala kimia sans oublier DDC Aigle ya Naomi Poutou na kata soyo bambote na place ozali DDC Aigle ya Naomi Poutou empresario ajuda social et mystérieux donc bambote na place ozali donc ba mikolo fona boka kona Lil Wayne patron lisusu silencieux le patron silencieux Lil Wayne donc bambote na place ozali et puis ABC Mandela Ngwaila AG Chora des opérations donc na bo sanité ya Willy Pessel ne famde lo bois qui koti et puis dans moni bongo maman monzo lumière congolaise donc hier azalaka nanga tout le temps tozalaka na yowana et puis moi na liboso mama tikela biso Koko Maleka prêtre moi na liboso mama tikela biso bambote moi na liboso mama tikela biso bambote na place ozali na pesi mbote na Carlos Cabalo sans oublier les grands réalisateurs et puis Carlos Cabalo ouais na moni bongo pona kosukisa bato tout bazana posa batampo esila bana posa poso na bango ngela bazana posa bazala l'aise balata kitoko bacha bakabelo bien donc bapesa bino biloko cosmétique et puis ya suki makambutu contacter maison MLC Marlène Lopez de grand matériel donc wana directement aux ba produits wana nyonso ezo sunga bato donc babi mikolo yo lavandaria ezamoko na roi des Assèges pour la kitoko et la mbeza la kofana na nzoto ndeti adresse sénateur nenga fandisi donc kutala penana petit nanga bambino malambu mobali kitokos donc so tunika bambino malambu mobali kitokos donc yé mutazo bongisa babilamba mikolo donc olati lambe fai na nzoto kwa donc bambota batutu balingaka sans oublier FCC Mobimba malgré tout bosundola ngai donc mais nazara ya bino FCC Mobimba Paulo dos Santos guerrier na mona ko pesima comme na nenga Kishasa panzila na podium ya depuis kiwana donc na bisayo na ba innocent voilà Paulo dos Santos guerrier otala kite a panzi mo na concert wana donc na bisayo a défendre Angola Mobimba donc a bambi depuis ka bambi fabrika sa bambi ba musicien donc na bato ya se ba lokoti ba futi bandako bato ya concert ba lokoti mbongo ba futi ba palais Paulo dos Santos guerrier Ben Willy le Gabonais et mystérieux quand Ben Willy et puis Baudry Mata devenu européenne solo la papa toi Baudry Mata da koti singai et bongo biso ko tsaka tendenge Baudry Mata devenu européen donc mbote ya bato to balinga triche sénateur ba auto bosani mbala sima to ko boka binoka kana zape na pesi mbote na David Ewembe ya bengaka ngai donc somo mutakanisa ka wana ndako na yo apesa ta maya komela donc ngola saka lingaka yo donc merci à tous. À la prochaine, tu recoutes en haut d'Aku, tu as la bino hernios. Open a bossé au bois à bino boko melangai, na commentaire à touche au bossé au bois à ngai, na au bois à bino ka. Kandi pesu, kota masola balabala. Yo zala déjà la masola balabala. Kandi pesu, kota penda masola balabala ego sala bien. Wa lingi li banga, sala ndenge kandi pesu sala ke zaka li kambako koma, to soli ka donc facile comme bonjour. Adisha, to sisi na biso penda, mais tout le monde na réseaux sociaux wera affichement ezobima ya wera wazo tia date abeta rena morobo eza solo wera ko beta so arena na minute na yebisa babino eza na musicien o moko bazelaka ti lelo po aza na bafani o baza fidèle ti lelo ata azolia amisi lolemo loko liboso ba wera
Attends, Sumba. Ce pas c'est le gars. Ah, ouais. Jour à retirer le bail, on a sa poteau. Barré, na wana. Oui, la penanda, bazo préparer pédas na miki luana. On a ebisi bino. Jour où à Robeta, na basalo lem soit mon ara grave. Que oh, ils ont combien de 1000 places. Yeba ke batu ba luka o ele kiango susu na 20 na ngodi kolo. Donc ceux qui ont Robeta 40 000 places, yeba ke batu ba koma luka soit 60 000. Merci de la jour en haut. Oui, on a date et ça la biso bien. On a ensemble avec vous, beaucoup de raconter à Masola balabala. Borozala décidé Akapro, hein? Donc Zalara na David Wemme Rosala bien Carlos Kabalo Bambongo ya Kinshasa Tisiko to ebité eza na poche simato na poche liboso, hein? Vekapro TV, hein? Na niveau États-Unis tout na Carlos Kabalo Bambongo yaki nango eza na poche liboso to eza na poche sima Tisiko to eba position na été Veka mama na ndoki. Ah? Même la soleil n'est pas biso to abonné na tozo sur la tendenge. Comme nous boti de la so liboma. Yo salaire aux États-Unis na zo ngwa. Veka pro, ngapela zozela. Donc yebisa Kofi, merci na ye. Yebisa Yannick Kedia. Hein? Donc boza pena na motema. Donc on a ensemble avec vous Davinel mi fille ya Davinel papa Tiam. Ya Falash même papa vous êtes que mi boaka. Autant tu bois tambe Davinel papa tia moné la image de David Wembe Lobinza be mutayebi le chowing mère double Niki na gelui hein bo zalaka penda na masola balabala et ko sala bien José natainga komba José hein kota masola balabala kota penda masola balabala et ko sala bien. Donc on ensemble avec vous DJ Champagne benganga to sola DJ Champagne benganga penda to sola na bike soko benginga DJ Champagne na c'est la peine na yo soko benginga e ko sala bien yebisa impresario Louge Kai code ya les étoiles na c'est la peine hein yebisa boss Masamba Mongali na c'est la peine. Donc beaucoup de masola voilà beaucoup à la décider on ensemble avec vous ciao.